bolanda Céléo te Céléo azongande abwa animation atika bloka pam bana ngaso ivi na nge e baby lelo to na zui problème famille na nge landa Céléo. Bonjour monde entier, bonjour Paris, bonsoir na RE Coco Melabino, bonsoir na ba fan na tout, bonjour na ba fan na tout balingara Julia Boloa. Donc abonnez-vous sur Congo Zibolami sur TV. J'ai profité à saluer la reine Mamote Maestro Katuseko ba meilleur venabino et pourquoi pas aussi Aya Dadi Mavungu le meilleur venayo vient na Yakati et pourquoi pas aussi derrière caméra Babi et DJ Clotis donc caméraman de la soirée. Pourquoi pas aussi le bogard de la presse donc na PC Bambote Sikazali. Je suis là avec mon invité Balobi Mayankamba. Bonjour Mayankamba. Oui, bonjour Julia. Denis Santé. Oui, Pépé, santé calme par la grâce de Dieu, malgré la convalescence, mais ça va. Denis Bassango ya venabi so Benkinta. Oui, Tsengo Koudibende, mon femme Wakamituga, mon boss, mon patron, donc à calme. À tout à l'heure, peut-être au coup de à balance à la gare centrale pour les autres, on a concert, on a compte à Bruxelles donc. Mais Bobemel Biso Bassangoni a bonne année pour Tobina. En tout cas, bonne année pour Bobina Biloko, c'est Betara déjà. Biso Zabaloko ba icône animation donc tout ça là trop. Tout tikina no Bobina ya kala mais bientôt Bobina ya sika. Bobangi po baba Robino Batie ba nani Batie. Non, maman nangai. Musique yo ba Bill Clinton ba beta yango te zo beta lelo. On va beta musique na makambo mbala moko. Ba beta musique ya succès umela. Ba beta musique yo eza ki epesi mbala mo makambo. Soki lelo za na pasi mboke ko salisa yi. Donc c'est ça. Aza muta ba mayoto te. Mayoto ko sala ngomba mbango ebeli merci malobi susu esali libumu pasi. Mayoto neti na beta mayoto. Na ebit presque ba musique bino bozolo ba no ezo sala succès bo. Musique ba beta ngo pona succès te. Ba sala musique pona carrière, ba bil ba sala carrière pe a sala école. Et vous allez bien ceux qui gênent mon repas mis l'élo à salle école et vous allez bien. Mais sur le bika qui ngara avec la musique à succès à Italie. Mais babi bino bomiko bino bon à succès te y a un bon problème na innocent. Non, na boy makama ba innocent wana. Innocent à petit na biso, à petit, à la jeune, à zo sala na carrière solo, à na débit. Donc faut soit temps ya ko sala école ndé akobanda tia makele le soit ndé akobanda temps ya koloba. Mais na temps temps au faut à travailler, sera travailler ndé, sera au tia munoko un jour italien. Pour bango tout ba komaka bongo zo ye ko mwana moko ma papa okomi yanke. Aya le ko mwana ma papa na bino. Oui, petit no sa yaki le ko mwana ma yaki. No sa yaki le ko mwana ma c'était en Goma 2015. Tous ana petit na biso wana. Azoya azolela bia ki sa saison di mangati. Ba pesi conseil non moni tala moni kin. Bakumbela ngobo kin bakumbela ngobo. Lelo pecha beti mo elo ko moi mi balé mi satu et comme que boina donc il faut que soit temps ya ko travailler soit du temps ko travailler ndé et on peut seper makambo donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Tout le monde qui est collègue Nabino et Moussala, c'est le scrum, qui peut toyer le long de trophée, vraiment. Tant que monde qui est en tant qu'artiste, il peut travailler. Bon, en tout cas, na moni na ngote, na yoki kali solo. Et trophée ngo ya nini, asala ki nini, pas nominé na catégorie nini. En tant qu'artiste non, mais artiste musicien, atala ku abinisa bango ba Bill Clinton, yango ba appelle ça trophée. Ah, félicitations. Ok, félicitations. C'est le Scrum. Ce que nous avons c'est le Scrum, on dirait par moi besoin de problème. C'est un vieux, nous avons temps de travailler, nous avons travaillé avec Bill Clinton. Mais, nous avons pourquoi? C'est Léo azokane la na lobi yango so nga na eu problème ezana mutu a c'est Léo azokane la yo kaka dans le pamba boyema yankamba kaka oleka kaka boyemba mo yo na okane la yo leka place moto lobe mabe na yeto bovanda esika moto yo kaka lobe mabe mbamo na okane la yo ezo kwa ngai ya la reno mo na to mo kala nzela boyemba mo babi ba okane na nga na yebe lokote na ko ebi solo ko moko congolais solo lobi vérité alinga la vérité ti. On a travaillé dans Céléo. Nous avons cofondateur orchestre Céléo. Mais Azaki boss na yo quand même. Non boss il y a compagnie.
président ya mboka nini non 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 azalaki collaborateur eloko ezoboma nga na ye yango wana so nabi kaka collaborateur président ya mboka nini toza na président be moko Fachi esili mais ye nayebi te azalaki collaborateur na ngai tant que nga frère na ye to se collaborer bon to banda orchestre ngai fondateur yo cofondateur biso mibali mutu te biso mibali nde après to yo ko recruter ba musicien na 2007 to sali orchestre ngai na Seleo donc Seleo aza vie na nga donc nga ta petit na ye donc na sens wana mais bon te côté yo au travail na au président non président na ngati président na ngai na groupe leader aza ka mo konde le loza pa Bill Clinton le loza bi que non aza président ya groupe est-ce que yo le ba que nous collaborateur na ye soki alobi ke azalaki visionnaire na ondima azalaki visionnaire donc c'est ça mais azalaki président na ngati azalaki pe encadreur na ngati pour biso to sala recrutement to na recrutement c'est le to sala test to kata ba musicien belé na test au mona bakabuya ba ya test ba musicien ko ba Obama to zana ba musicien ebelé o ba test passer le ngai mutando c'est sa test to ngai Kojak grand frère Flamme Gapa ya Yazin donc biso bisa to c'est sa recrutement donc c'est comme le comme que ba kuna ba lobby ponga na les gars émission tonton Anderson ba poser nga mabi c'est le yo muto bani ko lekana te va fingi bila l'équipe papa pimboma a fingi bila ma ya fingi bila te le ba que non ya za ni va bité parce que bila on discuter a soit na innocent pile a soit ina innocent si gani ngani muto na discuter ina innocent na benga gi innocent na betele guitare so aboyemba ngam na senga ki zomba ngai mutu na lekaki sele ondelo go sala ebongo ya eloko sele motema pasi ya lingaka mona ngana bimate posa neza la ngana yebana te OK makanisi ya mutu za nzambe te l'on propose de dispose nzamba salanga grâce na pe mena bil na koma o naza lelo donc na zwa pe ba makambu un jour pe na uzatata lupangu c'est grâce à Bill Clinton donc Bill Clinton a patron nga aza vie nga o ya pesa nga makambu donc ceux qui n'avaient respecté le nom na mboka o c'est grâce à Bill Clinton. Vous comprenez? Donc, na sens wana. Nga indelo ko na lingité atiko web sabatu ya zoka nelanga. Soki nga na zui problème. Na lo bang so nga na zui likambo. Et ça na motu ya Seleo. Na lo bien. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Zibola Miss. Donc, je profitais à ça ma meilleure vie, papa Langa, babi, papa Florin Ngoma, depuis Belgique, n'a pas et pourquoi pas aussi, Annette Ngoma et maman Lili Ngoma. Donc, il y a une musique vraiment. L'autre photo, c'est comme on a eu, et pas Bilondiro, ça a quitté moi, et ça, les mots, quelques jours, et ça qui pose. Oui, et ça qui prend un album, dans notre travail album. Et ça, moi, incompréhension, moi, qui entre ngai na batwa bureau pour mon album na ngate so PC album ate akolongwa ba misem so ba sepelate boy na boy lobazo ka nzembo bon Bill atikile ngana so na bata bureau to arranger déjà et senga écoute na si retirer na ngana bendana mais na zonga déjà si na répondant déjà ba activité depuis le lot déjà album na nga sur 100% naza déjà na 70% réalisé donc on a tiré na 30% pour na final album nanga ya 4 titres nzembo ya liboso o na obimisa kalamine te na janvier a eza ya Gilen Dongala c'est que Bill aza vrai patron oui Bill azana mabena ya za mutu azana mabena ngape na mabena nga guitariste sala mo album la ye na ba groupe mutu c'est ça raté mais ba kamba to sur la logique oui ba l'idée musu so boyo peso album po oko sala pe système oko kima to go zwa succès olumbu ngala zara déjà na makambu na mwana taki mbangu mais o est important o yebelo go sala ebele pe bakota studio ba sala album ti le bimate donc na sens wa ebele ba sala ba album mais bakota studio pe le bimate mais kambo bombeli biso ba titre nini tozo zwa na kombo bomba na nga ba titre na boyi ba ibango kana butwa lelo bozwa ka surprise ya nzembo moko ezobima awa titre na ba fête ka ote après te ngala beta musique ba fête te ole kana kala mingi te tu janvier février bozwa déjà titre na embeli yango Gilen Dongala vient na Gilen Dongala maillot fort na Paris
na minute azo landanga place azali nzembo na yo esili déjà Guylaine Nongala nzembo na ye esili déjà bana micho na Paris na vie na boss Madiva 3 fois boss ve merci beaucoup na ndengo sombeli nga guitare boss Madiva nazo la guitare na ngai et ya sombeli nga guitare ya 30 cases. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Zibola Messo TV. Donc, abonnez-moi trop. Na sengi na bafana nga tout balinga jula bolo. Walinga nga komela nga benga nga isala nga bien moi ba meilleur ve ça la biso bien. Maya kamba to comme vraiment la souka ya mission na biso ba mbote na moi ba. Oui, merci beaucoup. Pour na clore na yeb sakaka na bana poto nyonso o ba la dangai. Maya kamba aza à danger contre monsieur Célio. Vie à Kamba ils ont à danger contre ces léos. Donc ce qui problème est zunga. Batuba landa motomusu te balanda kaka ces léos. Pour pandi na yo ki on a minoko batubele que ces léos azo kanila. Au kanela ngana problème ni so problème est zunga ces léos. Pour na chlore na opesa mbote na vie na Guylaine Nongala 3 fois boss Madiva na madame nena bana netu na palais place bola na Paris na bo sanité mère na ngai Brigitte Souka Brigitte Sakou azola nanga na micho na Londres Natacha Paradis maman na arrangement pour na chlore na pesa ka numéro na contact c'est plus 243 89 66 48 581 plus 243 89 66 48 581 pe pour na chlore na pesi mbote na ngai na mundele ya mutu mwindu do Annabelle de Panama donc là où tu es moi en Kambayo hein. Bana poto bolanda Célio te Célio azonga ndia boka animation atika bloka pam bana nga suivi na nge e baby lelo to na zui problème famille na ngelanda Célio. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Zibola Messo. Donc, dans l'ingabino trop batutu bolinga ngai wana toto un artiste maya kamba donc abi vina eza danger to bona bolanango rendez-vous YouTube et pourquoi pas à Jos Manya Malika ma sœur donc depuis loin dans la PC Mbote pourquoi pas maman to boss abonné na Congo Zibola Messo TV awa to sala ka musala Congo Zibola Messo TV la reine mamote maya maestro Katuseko donc mon boss que je salue à passer ba meilleur vœu mère to zela tala baga baza faut badame bani donc et pourquoi pas aussi à René Abiri donc je vous salue à passer abonnez-vous sur Congo Zibola Messo TV je vous aime beaucoup bisous bye.